Gloire à Jésus. Shalom, shalom, bon ensemble. Bienvenue à service de Grâce sur la vie, Église Grâce sur la vie. Et zanga moninga yamno pasteur Philibert Dinganga. Toujours banda service na biso et adoration. Amana nzamba service to kuta mokonelo. Place sozali na encourager yo. Obenga ndeko moko, encourager ndeko moko. Ala ko tango oyo. Wote service na so ezo banda na kombo na Yesu Kristo. Je crois que nzambe wana osala songolo na première elo. On te les quatre na présence na ye pour na ko adorer nzambe. To bonde to tika service pour na boka nzambe. Nzambe wana aza contrôle na service ko pe bante suka. Komba ko Yesu Kristo etombo mo na kombo na Yesu Kristo bonde. Papa na kombo na Yesu Kristo. Te peso merci parce que vous allez nous amener malamu. Vous allez nous amener nanguya, vous allez nous amener bikamo. Wali malamu pe bolingo na yo ma wanazo mena bien bela. Te peso merci pour notre service à l'élo de gloire. Bon te tika ngo pa na papa, te bon nous rencontrons na nyonso. Bande banti suka de gloire. Comme nous souhaitons tout momate, bele comme na Yesu Kristo. Onde li bonde na biso na comme na Yesu Kristo. Te bonde li bongo. Amen. Gloire à Jésus bien-aimé, tu vas adorer Nzambe. Et l'on va bandeko avant tout comme on va Nzambe. Le Seigneur soit adoré Nzambe. Na kombo na Yesu Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Place aux alliés libre à votre commission Nzambe. Ya koyemba elongo na biso kat nesika. Ozala connecter na kombo na Yesu Christ.
Zoom sa gloire et pas dans Zambé. Adoré parce qu'elle Zambé malamu. Ali Zambé Nambuya, Ali Zambé Namkembo. Zambé Namikamba. Tombola et pena bola munaye. Comme ça pour la marana de Botanayo. Pour la protection divine. Zoom sa gloire et pas naye. Papa to pambolio. To commission Zambé. Vous allez Zambé malamu. Vous allez Zambé na bolingo. Papa merci na malamu na bomu na biso. Nous sommes la protection, papa. On va te malamu, papa. Toujours reconnaissant pour la boulot, na komona Yesu Kristo. Et andaraba sente kerebe. Mondo korobo sintarabashia. E babaraba santaraba. Karaba indo korobo sintaraba. Nandaraba santa. Indondo robo sinta karabashia. Ekerebe sintarababa, mrandaraba indo korobo, karaba senteribe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. To bonde la tuti kamaroba nzambe na boka nzambe. Nzamba l'obération na nzela malobanari lo oyo. Ngaza sima simple sima o nzamba ko lobela biso. Pe mitema na biso la ko mabela malamu. Eko zomalobanza un peu ko bota mbuma kat na biso na commence to bondeli bongo papa na kombo na Yesu Kristo merci pour l'attente au kitoko peso yo tinegi maloba pe et puis kisaki la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu to tikimite un so papa na boko na yo eza mabela malamu eko recevoir maloba na yo wali semence incorruptible papa eko bota bambuma kat na biso na commence kiso Amitiki pano papa, ce que tu disais comme un simple sément. Pour nous collaborer, on a pourquoi, on a pris naïlo, on a commencé que ce de bon bongo. Amen. Toujours continuer dans le sément, tu vas qui semaine passée, dimanche passé, toujours t'es assis la fidélité, les partie deuxième partie, la fidélité. Tu vas qui t'es zambali fidèle. Tu vois que dans le 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Bilomination Zambé azali fidèle ye o abengi biso na relation na bosangani na longo Yesu Kristo fidélité tolobaki ezali kozala fidèle ezali kozala moto azali reliable moto bakoko konte na ye moto bakoko tia confiance pa na ye moto azali fidèle ali moto oyo ali prêt tango nyonso na ko aider azali moto oyo a gardaka ba promesse na ye Sogal bien au sali kambope à sali yango. Yeba benye mutu azali fidèle. Et puis tout le monde qui était fidélité de moko na fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5 verset 22, Galates 5 verset 22, 4 qu'on a fruit de l'esprit, 9 fruits de l'esprit. Tout le monde qui est fidélité, ils a 4 na yango. Na anglais na Bible anglaise, bah comment c'est ma faith. Mais surtout dans la Bible française, bah comment appelle fidélité. Il y a les moko na fruit de l'esprit. Alors, tout le monde de temps où il y a un Yesu Christ, on a un Yesu Christ quand on a biso. Zamba yako vanda 400 mon santo. A mis fruit de l'esprit, on a 4 mon abisso. 4 n'esprit n'abisso. Et on a 4 n'esprit na yo, on a la fidélité. 4 n'esprit n'angai, n'a la sémence, bien la fruit ou la fidélité. Yangone par la grâce, n'est qu'au sunga, tous à la fidèle. Tous à fidèle vis-à-vis ensemble. Fidèle vis-à-vis à ma boss n'abisso place au sala à misala. Fidèle vis-à-vis na appel dans Zambé. Dans mon sens, nous avons bengo sala kan l'église, bien les bandes d'église. Tous en habilité na grâce en Zambé qu'on a fidèle katnango. Ko sala na ma Zambé, ndenge Zambé a ben so sala. Na compagnon sala kat. Ozana fruit na fidélité katna pour oza fidèle na boss na yo. Osala musala ndenge esengi osala yango. Ndenge batni osala ngo ndenge wana. Oke na musala era malamu, osala pe musala malamu. Yango benga fidélité. O garda la promesse no epa na bato. Que so pesi promesse osale yango. O vanda place o musala o ba bengi osala. Toroba ke fidélité pe ezali moko na critère o bazo senga le lokat na mukili o. Sozo luka musala bato na bato baza fidèle. Bato o ba ko tia confiance pa na bango. O manger sur la tikia sa musala azo sala malamu.
Même à PC mbonga banotala atotala mala bata fidèle. Batande ngona bangonde misala zo luka. Même kat na royaume na misala nzambe, zambe bazo luka bato bata fidèle. Ya to mona mkana Proverbe chapitre 20 verset 6. Proverbe 20 verset 6 babi bato nyonso tu balobaka bolamu na bango. Be nani akotru nani negi to ko tru mutata fidèle. Be nani ko tru mutata fidèle. Et quand on bato baza fidèle baza muke kat na mukile o. Mais il n'a pas la grâce de croire à l'oreille de moi dans Zambé. Aux influents na fidélité kat na yo ou donc aux fidèles. Et ça c'est mal comme on renouveler l'intelligence na yo. Qu'on a connecté sur Christ plutôt temps la kat na fidélité ngo na ma dans Zambé. Gloire à Jésus. Pas sans Zambé tout que l'on mon côté. Mais ce que pour ça les allés, le qu'on influence à kat na tout ça la fidèle. Zamba ko sunga biso pour tout ça la fidèle. Fidèle pas na ye, fidèle na mosa na ye, fidèle pas notre kokosa. Fidèle à Moussa Nabiso. La binanya ko trouver mutaza fidèle. De ngolo ba gen zamba lu kaka mutaza fidèle. Pena misala pena mukiri o bato zo lu kaka bato baza fidèle. De moins que fidélité et ça la ma pambulu na nzambe za libé na bomo na moto. Tango za fidèle, wono ko tambulu na mapambulu na nzambe. Li pambulu nzambe ko za activer kat na parce que vous allez fidèle. De moins que na proverbe. Proverbe chapitre 28 dans Tango. Verset 20. Proverbe 28, verset 20. Tout le temps, c'est un passé, mais quand même, il rappelle dans le salle. Pour que vous comprendre un peu. Proverbe 28, verset 20. Proverbe chapitre 28, verset 20. Proverbe chapitre 28, verset 20. Alléluia. Gloire à Jésus. Proverbe chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Babi moto oza fidèle attendu sama na bénédiction. Mais moto oza la mbangu ya okoma na mbongo ya ko réussir. Babi moto wana akotika ko za impunité. De mouton qu'on a puni. Donc, on va que c'est important ce moment biso. Tout a pressé. Il y a besoin bongo. Pressé, il y a promotion. Pressé, il y a bon mengo. Parce que on a pressé à bon mengo. On a puni pour un singo. Mais parce que mouton est fidèle, yende à côté de sa bénédiction. On va dire récite en moto. Ou bien, besoin en moto. Et ça dépend de la fidélité mouton à yango. Donc, on a dit fidèle. Un exemple. Ma personne moussala, osala gérant. Si vous avez pressé, vous avez bon wana. Si vous avez pini, vous avez moussala, au père de moussala, vous avez sur le moté. Mais mouton, on va pressé gérance. À vous ça bien, à yibite, mouton, vous avez béni. Parce que boss na ye, à vous tombo la ye, à vous câble parce que vous avez moussala. Dans le dimanche passé, il y a beaucoup plus pour la mission africaine. Biso te utu africain que soit en partie na bani ba congolais mangolais au cause en poto au confier mutu musala na kisasa mais mutu amoni infidélité au pc salanga bo mais il a sali pressé donc ayiba ka mbang tant au découvre ça ni au longola ye au tombola te mais mutu a la fidèle au moins que mutu na atombwami na zo ba stonga ina kisasa na kala basu na zani kaka boni asala kaka njobangi boy na musala na papa patron na ye ne sous patron na mundele tout ça bon mais je crois que ça va très bien et comme attend on peut mondial bon to que les vacances ba même na poto ba comme ba ticket donc à profiter pour ani la fidélité na ye à sa fidèle na boss na ye à sa musala malam donc fidélité est très important même na musala na nzambe tant on sa musala ba ndengeza ba bengilo sala oza fidèle na pasteur na yo obenga mi diacre obenga protocole oza fidèle okoton sanga na pambole maloba nzambe ko sarate yango sento la fidèle otunanga na oza fidèle ndengenini lokola semence soit na fluent fete za kat na yo zara connect na Yesu Kristo ne poso yo ka maloba oyo oza en poso ko za fidélité tant on faut se rappeler mo do funa za fidèle funa garder ba promesse na ngai funa za prépare na ko aider na ka moto ba compter na ngai
so apesi nga likambo nasala na ndimi nasala yango mpe ndenge wana nasala yango mpe ndenge esengi nasala na mosala nasala ka bosi na ngai apesi nga mosala nasala yango ndenge nasengi nasala okotonisama na mapamboli. Gloire à Jésus. Donc fidélité eyosalaki mapamboli na nzambe eliberi ezala libere moko na biso totonisama kati na mapamboli. Tomoi so fidélité ezoposition yo na ngai mpo na promotion totombwama tozala posa tozala promotion tozala posa batombola ngai kati na manzambe natombwama kati na mosalasala natombwama mais fidélité ekoedeki ngai na yo mpe tozala na promotion totombwama. Tokena mokanda ya Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 totanga verset 45. Et puis que ça me rappelle na bante o bandeko oyo balande ce matin au dimanche passé. Mais ça promettait pour un devrait me choisir dans ton calero oyo. Matthieu chapitre 24 bon verset 45. Bien sûr, bon. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Ami, nani wala serviteur fidèle et prudent. De temps on a fidèle ou on a peu prudent. Et tant ensemble dans la prudence, et tant ensemble dans la sagesse. Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et ce serviteur qui est son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Yesoroba a wapone comme Italie, kozonga nae, enlèvement. Abi serviteur nani azali fidèle peu prudent. Oyo maître ne apprécié biloko aller sarabasali, n'attend wali convenable. Ezaka pona passerté, ezaka pona bateite, ezaka pona tina yo mo na nzambo zo na ngai, oza musala o nzambe apesio osala. Musala ezo bénéfice pona tina bato mususu. Peut-être encourager bato. Peut-être gagner ba âme. Surtout ko gagner ba âme, ça pona musala biso nyoso to. Biso so kat na royaume, kat na église, tu dois être serviteur de Dieu. Tu dois ministère musala kat na église, tu dois pena ministère musala kat na libanda. Ou libanda beaucoup plus ko gagner ba âme. Ko gagner ba âme ko sunga bato ko tia samalam ko encourager bato. Et ça musala. Parce que yeso bi awa. Tant serviteur mettre en kozonga. Heureux serviteur oyo, tant mettre en kozonga a trouver azo sala musala. Ndenge batikela ki asala yango. Ozomona. Donc nzamba yeso na posa tanga oya en même temps enlèvement. Akuta yo zo sala musala sengo sala ndenge ngatina ko sala. O appel na o bana sala yango. Même kat l'église, même kat la libanda, même na musala yo sala na compagnie na yo. O sala yango nengi ba boss na yo, nengi compagnie to tindelo sala yango. Parce que ça musala na nzambe. O ko benga ma infirmier, ko benga docteur, o ko benga ka chauffeur à bus, et ça musala zo sala. Zamba bengu na place o sala yango. Oui, ozo servir l'église, mais na libanda ko ozo servir nzambe. Parce que nzambe musala na ba ko yamba Yesu Kristo. Tant ozo sala avec fidélité, ozo sala malamu. Alléluia. Abidon serviteur wana azamuta ko pambolama oyo maître na soka ye a trouvé azo sala musala oyo batikela ka sala. Est-ce ngano musala to ndima to sala yango? Est-ce l'église na osala musala na senga sala? Est-ce na musala na sala compagnie na sala na kendara era malamu na sala ndenge se na sala yango? Alléluia. Pe yeso konche ko loba awa. Verset 27. Je vous le dis en vérité, il établira sur tout ses biens. Donc, mon promotion de Goya. Donc, tant qu'on se fait un malamu, il s'arrête, bah, pour établir mon toit, il colo, il y a bien surtout. Parce que mon toit doit faire un malamu. Donc, fidélité, les oppositions, il y en a pour la promotion. Quand on se fait le canal, tout le monde, dans le sang en Zambie, qu'on sait qu'on est fidèle. Et quand on attend, on attend, on s'en ko tomber yo nangai. Tant que ça peut temps. Mais prouver par exemple tu vas être fidèle à musala ngo. Ateza muke. Mais tant que fidèle nzamba mni ko tomber nangai. Musala zo sala na compagnie. Ata musala zo mona zo négligent ngo mais zara fidèle na ngo zo za muke et ko ba ko mona zo tinate. Mais tant que fidèle nzamba mni ko tomber yo. Ndama ebi demsa ko déplacer pour musu a tomber yo. Aibe le sous place quand vous allez au tombeau là yo. Aibe ndenge ba ko match ba mbongo salaire pour ni aux allez fidèles. Gloire à Jésus.
ya mwana accompagner mwana ba sala musala ou sala musala malamu na fin de l'année ba pese ba bonus ba bloquer bele poani ala fidèle aza on sala musala malamu pe ba boss manager ba pese ep pour te musala za malamu ba composer la boza belé mais moi nazo musozo sa salaire c'est musozo à l'écolo ba lota la fidélité ba ta la confiance au mouton bazo pesa par rapport à musala ou bazo sala. Alléluia. Narengi yo nanga to la fidèle 4 na musala nzambe. Zala fidèle 4 na musala nzambe o ndima na passer na yo. Sala yango ndenge so musala yango. Ezali musala o nzamba bengiro sala. Nzambe ako récompense, nzamba ko tombola yo na nzamba musala. Ko sala ngati ko sala ngo pa passer. Mone ko sala pa nzambe. Parce que servir nzambe na nzela musala na nzambe. Gloire à Jésus. De fidélité, ils sont positionnés yo nangai pour la promotion. Et quand on attend moulaï, mais tant qu'on fidèle, nzamba otombola yo. Et puis si nzamba tombolio, mutakisa yo azate. Parce qu'on est fidèle. On est moins si fidèle. Alléluia. Les mots là na matéa oyo, moi on mba. O pambola makasi na matéa oyo. Nzamba opambola so makasi. Tu comprends que fidélité dans ma lame mais qu'on a fidélité, qu'on a fidèle, qu'on garde ma promesse. Yes, ça le bien wana. Habitant oya kuti mutu wana. Azo sala musana ye. Ndenge matinga sala. Akotombola ye. Akopesa reseli kola biloko nyoso tu. Na o nzamba pesio sala. Sala avec fidélité. O nzamba pesio na musala comprendre so baluka musala. Ba pesio musala. Ozo na compagnie. Zara fidèle. Et elle nous a fait porte pour l'imposer musala. Zara fidèle. Zara fidèle l'église au pas au servir. A to combo la comme on a pas mbatté. Zara fidèle. Par exemple la couronne elle est réservée na bateau pour servir nzambe na fidélité. Alléluia. Ko zara kato zara mingi. Mais même à muke oza na ngoto monango nzambe asengi biso zara fidèle. Na muke na musala ozo mona pamba. Mais zara fidèle kat nango. Donc vous allez fidèle kat nango. Ozo salmon ndenge singo sam. Donc vous allez fidèle l'église, vous allez prêt pour vous aider. Zamba otombola. Yesu continue verset 48. Mais si c'était un méchant serviteur. Donc mon toit a fidélité, Yesu a qualifié comme méchant. Bouton de travail en fidélité, Yesu a qualifié comme méchant. Qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir. Donc tant que vous avez Yesu vous me répondre enlèvement mon colonine. Mon témoigne suka likamboza malamu ke bandeli. Tant que manaka malamu, mena katika to tiki. Na banai malamu na zel penza ko servir nzambe. Na zalonga na prier, na zalonga no sala penza. Mais mona katika ti na lembe. Pour na bi Yesu majoya na yete ba promesse nzambe zo ko kisamate. Yesu bi serviteur wa ni méchant. Abi mettre la wumeli na ye. Et puis mona ke na verset 49, il se met à battre ses compagnons. Abani ko bundana ko beta. Abani ko tchaba désordre. Ya mwa mutabani bien na nzambe, mona katikati abani ko tchaba désordre. Par la grâce de bon Dieu, la sunga biso la fidèle. Tu vas battre le lenga no ante. Na bani mamazana bien abani ko kota ba désordre ko saba n'importe quoi. To bon Dieu nzamba sunga biso la fidèle. Ndeki to bandeke longo na nzambe, to demeurer fidèle longo na ye. Pour te Yesu azozo makaramite. Azozo makaramite. Abi, c'est battre ses compagnons s'il mange et boit avec les ivrogne. Donc, azo beta bande konaye, pe bande ko lia na ye, pe komela na ba ivrogne. Da komi mutaba kuiti, da komi mutako azumune na mukina en quelque sorte. Atikene musara ko bango pesa ya sa. Oza musara usa bien me kotika ya mote. Kotika ya mote, ko abandona mote. Zara fidèle kat na yango. Même vous avez la promesse dans Zambé, zara fidèle à Moussala, continue ko sala. Tu vas promesse on ko kisana. Alléluia. Alléluia. Ta monsieur lo sala tika, na mo ke to umela mingi, na mo na résultat Moussala zo sala fruit na zo mona te, ezo umela mingi zo simba te. Mais zara fidèle. Na tala Zacharie, papa Jean-Baptiste, na moi sina Elisabeth, Zacharie ozaki sacrificateur. Moi, ça va dans le bout. Tu vois, où me l'a moulé. Mais Barbie a toujours fidèle. Abanon qui est toujours dans temple.
azali toujours wana kotumba esana ye kosala sacrifice azokende azosala ti nzambe akuta ine kuna kati tanga nango kosala koperforme baresponsable azalaki nango kotumba baisa azali kati na service aumene kati na fidélité quelque soit mwasa nango botaka azali kaka kosala yango mpe nzambe akutangi na ye promese kokosana te ntango mosi tolembaka mpo wani na mweki noni kama tozosala ezosimba te bapromese ezosimba te mais soki odemeri kaka ozokontinue oza na fidélité et comme attend on a se prendre au moins que bani ko récolter fruit ya mosala ozosala ote oprouve que ozala fidèle pendant nzambe gloire à Jésus et c'est la persévérance et c'est que ozala engagé que ozala fidélité pour être totomboma alléluia promotion uta ipana nzambe parce que tala bato o bazali fidèle na oya moke apesi bango ote atombola bango mais serviteur wa sala kende ngate akende na ye atigile musa bango sala batindeka sala tigina yango ton maître herbe oh muto atigina yango le maître de ce serviteur viendra les jours où il ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas donc abi maître aoya mukolo oyo ba yebite pe er o yebite donc ngolo bake yeso oya mukolo oyo yebite ngana yebite pe er to yebite mais c'est que la fidèle na place où atika to sala musa nzambe zara fidèle na musa ngo continue ko sala yango na mo senso mo mukepe na ba na vite au vina mo quotidien message ça en compagnie zara fidèle na musa ça en compagnie pour anini boss no agotala sozo sa musa malamu so sa musa malamu akotombola pozo sa musa malamu yes pa agotala musa zo sala musa auto sala kat na royaume kat na église kat na mokili oyo ou abensto sala ce que j'ai intercessé sur qui diacre protocole nyo so ko sala so za go gagner ba am nyo so ko sala kat na ngomba yesa otala dans l'enlèvement so zo sala et puis to netolama o ba sala en fidélité ba couronne les réserve pour na bango parce que servite gloire à Jésus deux ali message au nganayo le Seigneur en consolation cause fidèle fidélité et opposition pour la promotion autombe kat na royaume de Dieu kat na manzambo otombama et puis kat na compagnie on a batini au sala au kotombama pour toujours prouver que vous allez fidèle vous allez monter au bazo tia confiance pas na yo que so ba peso likambo sala ngo okosala yango okosala ngo mutema mo mubimba okotia mutema mubimba tout en Colossiens chapitre 3 Colossiens chapitre 3 Colossiens chapitre 3 verset 25 je crois bien Colossiens 3 Colossiens chapitre 3, verset 23, pardon. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Abignon soit vos sala. Vos sala ont monté mon alam, comme pas à Seigneur, mais pas à mon toté. Alléluia. Oh, nous sommes au sala kataningoma za babengo sala. Oso sala katangoma o passé no abengi yo. Nzama inspira peso ressenté. Salango comme nous salons pas nzambe, mais comme nous salons pas passer. Parce que nous ne salons pas passer, so passer nous ça erreur au tika yango. Mais bon nous allons passer à récompenser yo kaka. Mais si nous salons pas nzambe, nzamba ina ko toucher mutima passer la tombola yo. Même na musanzo sala kat na compagnie. Salons comme nous salons pas nzambe. Mone ko nzamba ka pembe na zo tala nous sala musalango. So zo sala ndengo wana, nzamba ko toucher mutima boss na yo manger na ko tombola yo. Gloire à Jésus. Parce que fidélité et opposition yo nanga to tombola. Si ka nyo so sala, sala mo na kombo na Yesu, sala mo ko zo sala mo pa nzambe, ozo sala mo pa mutima kilité. Parce que nzambe ne yem ta ko tombola yo. Ezali ko la sa fidélité pa nzambe. Na zo sala mo Seigneur, ndenge sengi na sala yango. Ndenge mo nzambe tinga na sala. Ndenge ben solution ba pesa na sala, na zo sala mo ndenge wana. Ezali ntango oyo nzamba ko tombola yo. Le niveau de la apprécié pour la promotion, dans la presse pour la réussite, mais c'est une fidélité, pour la fidélité, Dieu va vous tomber. Gloire à Jésus. Avant la terre, je ne peux pas me rendre compte. Mais on peut se le remonter sous, avant de ça. Pour toujours continuer à terre, au moi, au mon bimba. Fidélité, ils ont protégé dans l'accusation sur le couteau.
On se peut encore acquiser le kouta. Tant que vous êtes fidèle, bah, au moins, le logo, mon côté, ou bah, acquiser pas. Parce que vous êtes fidèle. Vous avez monté oyo. On est propre dans le son attend au noso. Vous avez monté oyo, garde la promesse na yo. Vous avez monté oyo, vous allez, bah, tiens confiance. Vous avez monté oyo, bah, compter na yo. Et ça, là, que bah, tu vas trouver occasion pour ça, bah, qui soit le kouta contre l'autre. À tes bah, meki, mais tu vas te faire monter aux fidèles. Même la compagnie. Mais par contre, ça n'a pas cause à yo, pas cause à pas boss. Mais pour ça, tu es fidèle. Tu es fidèle. Peut-être, ma accusation à bango, comprendre bango échoué, pour nous être fidèle. Et il y a qui pas Daniel. Daniel a coûté dans les Cambouans. Donc, on connaît Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel a dit que captivité na captif na aki na captivité na mboka ko ya Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego na Daniel. Comment même on a captivé 4 na mboka wana. Ma tombo ma 4 na mboka wana. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. N'ayant pas dans verset 1 tout même que idée ni ni biso la biso awa. Bon on va terme en place pour sengi na terme. Daniel chapitre 6. Verset 1. Darius, roi, trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Donc, à Tombra, il y a 4 prince. 4 royaumes, 120 congés, satrapes de la prince, à Tombra, va s'occuper dans le royaume. Puis verset 2, il mit à leur tête 3 chefs. Ce qu'on a 3 chefs, les colons et tout dans bango. 3 chefs, on va en anglais par président, président. A 3 chefs. Donc 120 personnes s'attrapent oyo. Bango peut ça rapport pour 3 chefs oyo. 4 chefs plus Daniel pas à la kiwana. Au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes les rendissent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Donc, 120 satrapes, on peut s'en rapport et pas 3 chefs. Mais Daniel a dit que pour te royaume et que madame, sera royaume et que madame, pour te roi a souffert ma bête. Verset 3. Daniel s'y passait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et les rois pensant à l'établir sur tous les royaumes. De Daniel a s'y passé qu'il y a l'écrit surtout. Parce qu'il y a un esprit supérieur, il y a un excellent spirit. Il y a un esprit excellent, bien supérieur, mais à l'écart qui bat nous 4 dans le royaume. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune accusation, aucune occasion, pardon, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on a percevé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Puisque le roi Daniel a l'écrit surtout, pas tirer attention au roi, parce que 120 satrapes, on a des chefs, on a occasion pour fonder Daniel. Mais ma monnaie était pour Daniel a été fidèle. Mais il y a une faute et pas été, et l'on a besoin de 4 na été. Il y a une occasion de fonder été. Parce que va fonder, va fabriquer accusation le kouta. Mais le roi Daniel a été fidèle, na boss na ye, fidèle na moussa bango sala, fidèle pas dans Zambé, moi va fonder et ça l'a quitté. Va trouver que l'eau ma bé a fonder Daniel exacté. Et va qu'on cosa, il y a une prière. Va causer roi, et c'est que nous avons bon de la part de pendant micro surtout, va bon de la épanayo. Ta place de l'accusation. Mais quand vous avez fidélité, va pouvoir quitter. Va moni faute pas na été, va moni kamabé pas na été. Tout ça parfaité. Mais si on développer fruit ou affinité quand tout le monde a biso, et qu'on sunga bis dans fausse accusation. Mon te kaluka ameno kosu makambo, maso kokote. Pour osa fidèle et pas dans Zambé, vous allez fidèle et pas dans bateau, vous allez fidèle dans Moussa Osala. Ata ba koute ba rena ba fundi, ba ta la tête de moto oyo
aza fidèle mambozo loba ezande moate gloire à Jésus na banto comme na suka matin na biso na l'action que bien aimé et sengi toza fidèle fidélité pour suka te moni et ko protéger yo na ngai na occasion so batoko luka ba funda biso ba kosa makambo ba kosiro makambo lemso na compagnie lemso pa bato tant on arrive fidèle okolonga parce que fidélité na ko ganga bato bate mambolo bezande mwate toyebi mutu oyo na makambo wate tobeka le mutu arrive fidèle suka luka mbasala ba ko kosa yiba ka yiba bometango ba che musala ozako fidèle oyiba na ote on a fidèle à prouver en motala ni ça mambolo bezala okuta ndenge batika sa musala azo sala ngonde mwana et puis ba kokate amen pas Daniel ba kokate ba question ko attaquer vie de prière na ye yana romaki fidélité na biso développer par rapport à la relation sur Nzambe Daniel na relation na makasi yanga sungaki azala fidèle yona ngape sengito za relation sur Nzambe to ko la carte na relation na Yesu Christ pe ko sunga biso to tambola carte na fidélité ce n'est pas force n'est pas puissance mais par mon esprit qu'il est un des amis tant on est connecté na mo santo on a relation malamu na Nzambe wana to ko tambola carte na fidélité to la bato to ba solo bato oto sa musala ne bato sala ba oto vanda place moko ko sa musala Nzambe plutôt la promotion et uta eba na Nzambe gloire à Jésus je crois que na nguna Nzambe yo opambolami ngana pambole na matea o toujours continuer moi au mobimba to continuer côté matea o fidélité mais to suki a pona mkona yelo to ko bonde pa na Nzambe ne ozola nanga peut-être au moins on par hasard te le so yamba Yesu tabo mona yo to simo yamba Yesu Kristo pote na zela ko yamba ye ne uli mo santa ko sunga yo nanga on m'a foulé l'esprit quand on a fidélité pour tout temps la carte la fidélité pour ça bato o bato ko tia confiance pa na biso et moi passe mon ki o le loza moi passe pour retrouver moto o ko tia confiance pa na ye moto a garda wa promesse na ye moto ko vanda on temps demi comme vandi pe na place wana azo sala ngo pe na ngi sali baza moke mais par la grâce nazo croire yo o la ngai grâce à Dieu libéré na bon na yo pour la fidèle même dans la relation na yo kat na libala zara fidèle na mos na yo zara fidèle na mobile na yo zara fidèle na ba na yo zara fidèle na boss na musala no sala zara fidèle ba comprendre zali chrétien penza o garda ba prononcer musala ndenge et seigneur sala yango kat na église zara fidèle na passer na yo zara fidèle ko sala musala wana musala so benga mi kat na église zara fidèle vanda kat na musala wana sala yango tia motema no mbakat na yango mais o ko tamura pa mo na Nzambe Nzamba ko tombola yo Nzamba ko protéger yo contre fausse accusation se voya pote au prouver pas dans Nzambe vous allez fidèle ça c'est la vie vous allez presser la vie cause à nous presser te bien et ça principe pour la vie mutu za fidèle Nzamba ko tombola yo so ça quand Nzamba bengiro sala yango avec fidélité et ça temps pour Nzamba ko tombola yo mais vous avez la promesse en Nzambe sois fidèle pas nous servir et ça temps au promesse au que ça passe sois fidèle pas dans Nzambe et ça positionner qu'on recevoir au qu'on reçoit bon ça pour un scénario Zamba bon ça promotion pour un scénario a bon ça élévation pour un scénario mettons se positionner pour nous recevoir et ça déjà dans le monde spirituel fidélité d'amour on est là que bon et puis on a place on a peut recevoir en na communication cause la presse bien aimé côté à gauche était côté à droite était il y a reçu était tu vas dans place mon ya comme niveau haut na comme niveau haut yo sera fidèle pas dans Nzambe côté la mototé kolula mototé mais zala fidélité pas dans Nzambe Nzamba akokusa plan na mona yo la promesse na ekokisama na komona Yesu Kristo nanda li bondele osi manangai ye o yamba Yesu Kristo te ba kolo Yesu na ndimiete yo yakina mokili oyo andimiete okufa kine kurusu kwa sinangai na ndimina motema na ngomba Nzamba sekisakio pena confesser yo na monoko na ngai comme Seigneur et Sauveur yakavana kat na ngai amen nous allons prier au botami asika comme on Nzambe et peut fluana ya fidélité dans les quatre na yo et bana ko tambo na fidélité na zera connexion na relation na Nzambe Nzamba pambola na komona Yesu Kristo kimi Nzambe na bomona na komona Yesu Kristo
Nous avons libéré grâce sur la fidélité. Yo tambola kat na fidélité. Oza moto oba ko tia confiance pa na yo. Oza moto ko sala nzambe ko pesa mutema na yo na musala nzambe ko zala place oyo amba bengiro zala pona ko sala ye. Be ko sa musala nzambe nega bengiro sala ye. Ote Yesu azozo makala mingite. Pambola mana komene sokiso. Kimia nzambe mwena komene sokiso. Semaine tozo ba dans semaine na kimia na esengo ya victoire pour atina yo na kombo na sokiso. Ne te bondeli bongo. Amen. Merci pour nous avoir connectés dans pourquoi alors. Gloire et zonge pendant ensemble pour la fidélité dans le programme. Oyo. De Koutani, on a jeudi à partir de 20h pour la semaine à Bissot. Et que vous sentez l'anda chaque vendredi de 22h à 23h pour la chambre pour les prières. La YouTube visionplustv.com. Au pas me rappeler mingi dans ma prière tout ça. On va te écouter un bon enseignement. Vous allez bien dans la commission. Amen.